Oui, bien-aimé, monde entier, et si ka nyonso bozwami, et si ka bozwami ndabiso, nzambe nangai apambola bino. Wana Ernest Mungu, oh nazwela babatem, ezo permettre batuba se découvrir, ezo permettre batuba comprendre si ka nini bazali. Bien-aimé, nalobaki la fois dernière, le mystère caché, les mystères de la chose cachée, de la chose cachée. Par rapport à Makambo Nzamba Lobe, invoque, moi je te réponds. Je te montre des choses cachées que tu ne connais pas. Bien, aux hommes n'angai boye, mais ce qu'on fungoli motema n'angai comme nazo lela niveau de moke. Parce que Nzamba n'angai na motale ya délivrance. Parce que na motema, parce que ba chrétien belé bazo prier, bazo bondela, bazo gêner, et surtout mikolo, pesa bofranda. Oh, offrande de délivrance, offrande d'action de grâce. Tout le monde a lobby côté. Pourquoi? C'est une révélation à des choses cachées. Et ça peut être une révélation à des choses cachées. Mais kolongo la yongo et zo kokate. Parce qu'il y a des choses. Il faut qu'on ait des choses cachées. Et ça, on mona kabalongo la tri. Bako prophète Osana Marie de nuit. Et ça message est solo. Mais bako koka kolongo la yango. La Bible déclare dans Job chapitre 32 verset 8, en réalité dans l'homme c'est le. Quand tu n'as pas la révélation, l'esprit peut être condamné pendant plus. Mais moutoua sambela. Oh, ozo sambela. Limoneza condamné. Okozwaka na yo lobi côté. Et nazo kende tout droit. Na bazan étranger. Na Londres, Allemagne, Tana comme Moscou, comme Bino partout dans le monde entier, Bozali. Nazolo Banabino Kaka, qu'on s'aime les a bien, mais qu'on s'aime la sans révélation. Combien de personnes à poto sur la communauté bassale dans Zambété, parce que ma venture est tellement mingi, parce que ma pessi ma offrande est tellement belle. Nana Kande Komoko, Ana Moana dans la misala mabe, et à 5 délivrance à Moana, Naye, et 5 Oluka offrande ya. Il faut d'abord délivrer offrande et assima. Mais au côté nini, c'est parce que ça pessi. Azomo na solution. Bien aimé, le temps est arrivé. Dans le bas qui la fois passée, banda kwebele bana. Oh ba osala makambu na se bazoye ma balle belé affecté les ma balle koufi, ma balle nangam. Mobala sentir sous moi cité, moi sentir au balité, bazo peut na ba réseau de part et d'autre sans que luka ba chose cachée. Nazo peut cet exemple belé ya mobala lui a commis comporté différemment. Malibala mingi basi la pona mibal mais za makambu ya basi bango moko parce que diable ça pesi mibali ya butu ne bazo boya mibali ya moi bazo boma bazo pesa malade kate na basi bapanda nzoto mabe ozo pri pona mobile nzoka ezalika mobile te ezalika mbuna yo or prisonnier ami bimisaka ye moko te muto singa akwa ye moko te po mutu nde afunga ye yango nzambe abengaki nga na mosala ya délivrance mpona kodélivre limo ekangami surtout na kindoki maladi ya kobwakela mari et femme de nuit nde et détruire église lelo pasteur ebele bazo parvenir te délivrance ya sorcellerie na délivrance ya mari na femme de nuit ta la puissance nguya on va pesi biso ya maladi ya kobwakela gloire à l'Éternel. Bolandaki témoignage, il y a sœur Nabiso Messi, ouais, l'amoussi batu ebele. Bolandaki témoignage, il y a sœur Nabiso. Et là, besoin de témoignage, il y a Nabiso, un petit enfant, oyo abouti na oyo atambo l'église ebele, oyo asali pe ba aventure na l'église ebele, na basal na nzambe ebele, oyo simba kite na ngola, ne batinda ki na Kinshasa. Ne bandeko ebele ba na po. Bapena baka awa na Kinshasa, bapena baka
na bakana bangola mais baza ko endurcir mitema na bango yango lelo nalingaki bonda témoignage oyo na bokebi nyonso nde na kozonga lisusu po na bondela na tina na bino nzambe na ngai apambola bino tolandi témoignage na kombo na Yesu Kristo ngai kombo na mbote mulu na baba mai ngai na souffri mingi na mboka ya Angola a partir de na ki na mwana nga na mboka ya Congo tozongi na Angola mwana koma ko yebisa nga ke to kenda na Kinshasa apesaki nga kitoki pona bunga tellement papa na bango ki na tembe mingi mwana yesaki pendant 3 jours moi zone du matin papa bango bengani nga na ndako tango na longwe na ndako na komo vande pa mwasi na biso ye abotoni nga bana nyonso abomi biloko ndako nyonso famille na nga ba tango sala après 4 jours abandi obela makasi ba ko ebisa ngai azobela tango na ko ndako na moni mutu asali 3 jours akotaka toilette te 3e jour tango okota toilette asali ka lokola makala mwana lobi na beti sas toyeko kene na pita tote na mutu tokomi na kati ya église avandi na kiti akufi na kiti sur place na église toyeko zwa wana ba pasteur bayebisi ngai lokola akufi na église ko bandolela ba biso tozela kaka la ebongo toluka mutuka totia yo meme na morgue basali pe bongo batie na ko meme na morgue ya Vokumbi kuna na kata Luanda place nazalaka tokomi pe na Vokumbi totie na morgue 3 jours 4 fois bima bafanya po basokole bakuti masasi na samu palipanzi bakuti lidusu bakuso ezobima baye kozwa ye wana batie na cercueil donc tokomi na kati ya bapo bakunda ye mwana si place abandi oloba yaya mama nda betiki masasa liboso esimbaki te ale nga betane na bomi papa mwana si place abandi kola bakunda papa na ye te papa na ye azonga ba famille ya papa na ye bazwi ebebe bake batiki ngai bongo bazwi biloko nyonso ndako famille na nga pe yoki bongo ebangi ngai bake kotianga na église na banda pendant 4 mois na après 6 jours aye kotinda bilamba za Suisse comme on est fina lufu aye kotinda nga bilamba lata tango kotinda nga bilamba pona lata na vivre aka na église na zana bana nga misato na église tolala aka na 4 mois sere aye koloba nga futa ndako atindeni nga mbongo na futa ndako ete mana zaika kana somo wana nazoko aka kovana na ndako te futa ndako na passer wana pe na omona ka mwana kimezo zwa na komi okende na kimbangu bapakoli mabele na poko na zongo na na église na ye ye pa déclarer biloko sambe na kimbangu na église na nga mwa ovande zate na bando va na kasena na kati ya ville na ye ko na ville wana na tiki kutu garantia ndako na ye ko kende kozwa ndako na baba rondete biso babenga quartier na bando vi bapembe na baser na nga na kenda apeka ba église donc na la resu na ndako te na comme église nyonso na koyoka kaka baosala délivrance to eza veille fo na kendo la po somo déjà ekomeko banyoro baozali kwa bato titongo nazokoka sukolala te na kome na nga kaka moto ba église ekokoma na ta moko tant tokomi na 4 mois ya no sera ekoloba aladi loti azosala mwana nga délivrance aye kopesa nga adresse na kenda église ya Nzambe na commission na église ya Nzambe malamu ebisi chaque vendredi faut kenda so na komi na église ya Nzambe malamu so tokomi ya délivrance basimba pe moto te balobaka mwana ye moko simba na motema na ye kosambela pendant 2 mois na église ya Nzambe malamu ta moko musubo na okaki pasteur mo boye awuti pe kaka a na Kinshasa nda yebisi ngai délivrance mwana eza awa te awa to tambo kobebisa bambongo pona komaki place nyonso nga na kosambela donc soki naza na mbongo 300 il faut na pesa passer wana 150 nga na tika na 50 abomba nga donc na banda ko kasu ko sala loko tene tukoteka na komeka kama nazalaka na ba église na una passer mo ba uti Kinshasa kitaki na église mo boye bazobenga Bethel na yepe ko kende na pousse peme na passer wana ayebisi nga fo na pesa offrande na bimisi offrande na ndako kende sukola bilamba soko zongi mwana za isusu kuna ta awo
wana vandi pe kuna pendant 4 jours nga pe na yaka kuna na moi nakenda na nga pe na moi na vandi pa bakamara na nga na pokwa po déjà bandako nyonso nga na banda ofutela bazaye kolinga nga lisusu te yango wana ntongo naye koyebisa grand sœur yebi na nga te lokola paster wana ayebisi yo délivrance ya mwana eza te eza ya Kinshasa sikoyo na Kinshasa mwana komema mwana na Kinshasa bokita na ye wapi pe place kidoke ewuti ya balo nga pe na bise nga moyen asala sur autre meza te po une année demi yango oyo nga atambolaka na begiso ezo eza te nakomobela bele oya koyoka na kufi ndalobi te nga pe na mission mingi nalandaki mission ya paster moko komone Ernest Mungu na Kinshasa na Kitambo na Kasavu numéro 3 na opeso adresse kaye bosolola na poko wana nga pe lokwa na telefone na nga pe nazalaki na salle douté kuna biso carte tobenga yango salle d'unité nazalaki na unité te nalobi te nakota nao na kabine bengi pa te me na bengo ka poto sola grâce à nga azaka na Suisse komone fi na lufu ye nde mutu apesi nga numéro na solola mwana azo déranger nga mingi na makambo ya kindoki tosolo pe na papa apesi tosolo ene pe bien na yebise na koya er tolongwaki lokola meki po tokoma a jeudi to tokomi bazosomba mikanda bazobima ngai nasomi mikanda ya vondoma ya bana me bazolinga na bima te nyonso koyaka il faut compliquer basoda nyonso eza ya ngambo ya Congo eza ya ngambo ya Angola bazolinga te na bima na yo problème eza problème kinga na zonga Angola pana kufubia ndeni na longo na ke mopanzi na bandi kosala na komona lokwa futa kimbongo na valeur ya $300 na komona soda moyo komona poko na biso ko pesika $500 ozoleka ngabi lokwa naza na problème mwana eza kindoki na olinga suna wumela ate misimbongo $500 bayebisanga kaka butu efolongo na komi na ngambo na biso na tuni mituka bazo ba 10,000 francs chauffeur muso yabi na nga te so pesinga $100 na okende kokiti so na bana eza express ti na église nazwi mpe na bimisi mbongo na pese $1 ameni na bana na bise malgré tokende me paster wana bapesi ngai na vana otolongwa tokomatia paster wana alinga sala frida 3 fois atemisi mutuka problème ni boza nango otamboye na ebembo bi otamboye na nini ndeni nazonga na sala sirda nga abite papa naza problème te po bimisi maloba na lobi bino okufa po ngai nde naza chauffeur ya Kinshasa biso za ebele nga pe mba mwana dio mwana yebise na portugais na yebise si você tem ton fétiche não faz isso para você deixar cair o carro deixa para nós passar à vontade não quer problème na yebise so okufa tetika kindoki olizoluka zolinga tokoma na Kinshasa po so okoma na Kinshasa makambo ekovise te pe tokomi premier jour tokomaki awawa ndenge pe papa Ernest ayambaki biso tokoti na contrôle na koti na soko na poko kaka ntango nalali na kati ya église nalali pongi bosani basansi nyonso 3 4 jours 5 jours kaka ndenge tobandeki kolanda mpe bapriere nde toye kolongwa baye komema biso na zamba moko baobenga zidila nde place mwana akendaki kozwa délivrance nga sikoyo nazosanti mwana nga azwi délivrance mpo makambo nga namone na Angola tumba banzoto passe chaque journée na la mukaka ba mal à l'aise depuis na ye na koksa na Kinshasa depuis mwana nenga azwi délivrance nazosanti wana te donc namoni makambo na nga so changer na bote na nga elongi kutu babebisaki bakomisa nga lokola mama mobimba mais na santé elongi na nga efongwami ye mpe mwana azalaki teti na niveau mettons tokomi awa komi atogangeli ye azomona ye azopesa mpenza donc azosumi mpenza après lisusu tokomaki elongo lokola papa mobimba donc namoni mwana nga elonge changer donc namoni mwana nga différent yango wana mpona na témoigner kasenda bawapi oyo bino boyebi nga Jisi ndeko na bino na kombo ya Jisi Mulumba boyebi ndenge mobali na nga général Mulamba akufaki liwa parti ya kindoki ya mwana bosoki boza na posa bozwa kimia boluka papa Ernest Mungu na Kitambo ndeko moko ya mama nanga pesaki ngai kindoki na soso après tant pesaki ngai kindoki asenga nga mama tant asenga nga mama sikoyo nga sikoyo na lobi na opesa mama sikoyo tango ekoma na topoda mama abisi te fotoma papa tobomi papa après tango tobomi papa kufaki boya
kufaki na frère jaune tant kufaki na frère jaune papa akomaki rouge ayo papa belaki mabe siko tant toke na pitali tata mwasi nanga betaki leki tant ba betaki masasi ke masasi leki siko siko ngai lisusu na ye nazwi lisusu papa na beti lisusu masasi tant na beti lisusu masasi tant papa kufi de tant papa kufi siko tant papa kufi mama siko tant comme na mbela mingi siko to ba tokende na ba église siko tokenda ina église moko ezali na pasteur moko kombo na ye pasteur nani pasteur Peter kombo na ye pasteur Peter siko pasteur wana azalaki magicien pasteur wana na bani ko avute pe pasteur wana intérêt pasteur na kokora ye lisusu te siko tanto tolongwe na église wana toke na kimbangu siko na kimbangu lisusu balobi lisusu ki pasteur ana kindoki siko tolongwe na église ya pasteur wana toke na pasteur mosusu pasteur pe wana na banko avute na banko avute kwa suka okanga te siko tango tolongwe susu kuna toke na kimbangu mosusu siko na kimbangu mosusu wana balobi délivrance na ngaso awa na Congo tolongwe awa na Congo tolongwe kuna na Angola awa na Congo tango na Congo tokomi awa na vandi siko nalingi na meka siko na koki te namoni moto siko tango na butu ekoki tika na pumbwe na tiki na siko na tiki siko baba niko déranger nga siko tokendaki na mboka moko kombo nango Luzizila tokendaki na mboka siko pasteur tokendaki na pasteur tokuna na mama na nga siko basali nga basambeli mpo na nga badekare mpo na nga baprofite mpo na nga ti tango ti babundisa biso kuna na mboka wana ya Luzizila tokomi ti na suka tosambeli baprofitize mpo na nga basali nyonso mpo na nga sikoyo ntango tolongwe kuna na ntongo nayoki na nga bien nayoka lisusu bacondition wana te nabima lisusu te nakoma bien nga miso ya butu namona bango te. Ok, Pasteur Ernest aza awa na Congo, pourquoi yo okai ko envoûter Pasteur Ernest? Pasteur Ernest azwi yo facile parce que Pasteur Ernest aza na do ya Nzambe. Aza na do ya Nzambe, mais ba pasteur Angola nyonso kana na bango. Oui. Mais sikoyo ndenge oza sikoyo ozo mwana vraiment normal. Ou bien na butu pe lisusu tata mwasa ya ozo ba za Pasteur Ernest. Mama kulutu pardon. Ti. Mama kulutu ya kalisu te. Amona ko lisu te. Ti. Merci Nzambe ya papa nazo remercier merci Nzambe na ye pote ngai badato bachela nga pona kufa lone comme na kisasa singai abikisi mwana yango nazo remercier na Rwanda batu baza na mboka terte ba baza makambo ya spirituel ba luka Pasteur Ernest Mungu awa na Kitambo na veni Kivu la numéro 3 et au dit au brigade na papa Ernest Mungu aye qui nous Congo pour que tava mutu tout là de Dango et toi les merci nous déuji muito courage pour que ela ta fazer muito direção pessoal dentro do Congo pour que toi remercier au déjou dela. Oui, bien aimé, Mogo Boyoki, Ser Nabiso Jisi, et puis moi Nabiso Ange. Bien aimé, et Zaraka Kaya moi na OET, Boza et Belé Nangola, pour le monde entier, Bane Bazana Kisnabisala Makindoki. Et le connu tout le monde n'est pas moi na OET, tout le monde qui bokonzi monene, oazwaki na monde. Azaki na bilamba ya bokonzi ba pete ya bokonzi ndozo mona bana ebele ba komi na impolitesse moko kota dozo mona meki no mama za na mo dire te pa bana papa za na mo dire te pa bana o ça par rapport ya fonction ya ki bokonzi o bana ngo na monde molili nazo manifester ngo na monde physique lelo bien aimé nazo loba na yo
zobima poteza musala onzamba pesi biso na baka oyo eza ebele e batami vérité mari de nuit femme de nuit ba malade ko boakela ba malédiction kona ba voûtement baka ebele pe ebele baka tumbu na yele kaka 3 ans te libana yele kaka 3 ans te ele kaka 6 mois te baka ebele sorcellerie na ba vie moko ya répétition ya bandela kaka komia wa bandela komia bien aimé quand nyonso eza spirituel ne musanza ba pesi biso naza na Kinshasa na RDC du Congo na quartier de Kinshasa na quartier na biso ya Wenze avenue ya Kimbula numéro 3 na arène na biso ya Maison Mbou à vers Vélodrome pour joindre c'est très facile 00243 9 75 15 851 00 89 00 pardon 75 15 851 à travers numéro na WhatsApp adresse mail nangai ev.ernest.ongou@gmail.com adresse numérique nangwana numéro nanga ko n'importe quelle heure 0h 24 sur 24 naza vraiment en dire comme la bande auto dans contact na bango na Suisse, na France, na Belgique, na Londres, partout bisika bazali. Bon respecter ba programme à prière on a pesa pesa bino et bo ba que journée on a bon de la rapport bande ko nyonso ba poto. Ba o ba yebi déjà chaque dimanche bengaka sujet de poto bonde là. Mais na zo bisabino boye. Soki tozo sala délivrance na luzizi là, c'est parce que quand sorcellerie équipe nyonso hier ko combattre moment de délivrance. Alors ce que tu sais dans l'église, tant bango bazo envoûtement combat et côté na église. Neti na église. Mona uta Angola, ba sorcier ba uta Angola ba ya na oppression moko ali sécurité. Et tant na moni bango ko ya na landi malamo ko mwana et mwana bandi ko yambola wana moni 4 personnes. Et bota ndenge ni mwana sakani na ba nzambe ebele na mboka a compliqué a tesi ba complication même na mwasi na ye tela ba séparation makambo ya sali pour bazwa papa bien ba envoûter papa atia mama libanda pour te ba récupérer ye ba ka ona poto eza ebele ba fiancé ezo kata na tikotak sans problème ba les panzana bana ba telemela ba bot ndenge na ndenge diable azokota po apanza na extrêmement on zamba disposé pour na musala oyo ya délivrance ya libota na ye ya milimo na ye nzamba pambola bino nyonso na kobosa na te docteur Jean kobosa na te ndeko na ngai die donné na Belgique na kobosa na te sœur na nga ange na Suisse na ngai pambola yo boza tellement ebele bino nyonso o bostenaka biso na bapel na bino nzambe apambola bino bwandaka ba exhortation na biso nzambe apambola bino na te David yende oyo David Ombele yende oyo asali vraiment pour te lelo to comme na liberté ya kokota na banda na nzela na YouTube ay apambola bino Seigneur mon Dieu molimo na yo azwa contrôle na mabota nyonso bandi témoignage oyo Père de gloire diable zo kwa na bato pour te empêcher la délivrance ko esi boko lili ozali kwa distribute malibota na yo oya yo ndam vaincre mitango sala que tous la instrument de délivrance pour na bango